Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Week-end de l'âme, la bino. Merci pour vos ébèles, vous avez télévision, la bino pour la colonne info lingala journal ya peuple pour le peuple national sur le lundi de coopération République démocratique du Congo na Congo Brazzaville et zabongo kitoko kaka na journal wana to la ngi seni a salisaki atelier ya thématique pour na ba candidature pour na kotsukisa mokolo ya lundi to la président interfédéral ya parti babengi Meg Mutela Mayele ye a 5 qui base na ye moto ya liboso ya ko répondre na ba question ya bapandisango ezalaki nde Patrick Muyaya oyo alobi ke République démocratique du Congo na République ya Congo baza ko entretenir ba bonne relation bazali na problème diplomatique mon côté entre ba état oyo mibale na sujet ya visite ya président Sassou na Kigali ministre ya communication pe média ya RDC a souligné que Congo Brazzaville tout comme RDC batikali des pays souverains na titre oyo bazali libre ya ko entretenir ba relation diplomatique na n'importe quel pays ya monde bosengeli koyeba ke ba des ministres ya communication pe média oyo ba insister na respect ya démocratie notamment na oyo ezali kotala ba divers commentaires oyo ezali kosalema na réseaux sociaux na sujet ya visite ya président Sassou kuna la Kigali. Toutefois yango ezali occasion te ya kotenir ba propos ya mabe na ba haute personnalité politique oyo pona ministre ya communication pe média ya Congo Brazzaville atalisi ke oyo ezali ko compter ezali bongo chaleur pe qualité ya ba relation diplomatique oyo ezali ko exister entre RDC pe Congo Brazzaville. Thierry Mungala
assez réservé ebele na ko commenter na oyo etali ba commentaire ya ba réseaux sociaux na oyo etali visite ya président Sassou Nguesso kuna na Kigali. Visite yango ezalaki inscrit na cadre ya diplomatique na ba question ya coopération bilatérale oyo ezali rien à voir na oyo elobami na réseaux sociaux. Thierry Mungala a souligné que lisusu ke ebele ya ba sujet ya coopération na oyo etali RDC na Congo Brazzaville baza ko entretenir rapport moko kitoko ezali bongo ba question ya développement ba question ya environnement pe oyo eza lié na énergie pe na ba infrastructure routière. Bosimba ke ba sujet ya polémique ya ba réseaux sociaux ezali également ko éclairer na ba des hommes d'état oyo bazali ko tenir ba relation moko ya kitoko. Tomoni bongo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe Denis Sassou Nguesso eloko ezali ko préoccuper bango ezali nanu koluka kimia pe sécurité na région. Maître Fabien Boko, membre ya plénière ya CENI, na kombo ya président Denis Kadima Kazadi oyo azalaki empêché afongolaki na Venice Village oyo ezwami na Bibwa na commune ya Nsele, atelier ya ba thématique ya ba contentieux ya ba candidature pour na ba élection oyo ezali kobongisama. Pendant 3 jours, ba juriste ya CENI na bokambeme ya directeur ya cabinet adjoint chargé ba question juridique Maître Dave Banza, pe directeur juridique Maître Edi Kisile, bango nyonso batalisaki na rédaction ya ba thématique oyo ezali susceptible pour na ko permettre na CENI ayeba na ko préparer malamu ba élection oyo ezali ko salema kala mingi te pe ba contentieux ya ba candidature na qualité ya représentant ya haute hiérarchie ya CENI. Maître Fabien Boko na maloba na ye ya bofungoli atalisaki ba contour nyonso ya misala oyo alobi lokola boyebi depuis le 23 juillet 2023 ba opération ya réception à traitement ba candidature pour na députation nationale efungwamaki pe na nzela ya République démocratique du Congo ndenge calendrier électoral lobaki na sima accordaki 5 jours na ba partie prenante pour na kosala ba opération ya kobakisa to kolongola ba substitution ya koleka ndenge ni ya ba dossier ba candidature pe lelo ezalaki suka ya opération yango ndenge bino nyonso bozali komona ba opération eleki kitoko ba dossier mususu ekozala déclaré non conforme na ndenge loi électorale ezali koloba yango ekotinda ata doute moko te ba parti oyo bazali concerné ba na ko saisir ba juridiction pour na ko contester décision ya assemblée plénière ya CENI ndenge atalisaki. Maître Boko alobelaki lisusu makambo etali objectif ya atelier alobi ezalaki important ya kotalisa na ba juriste maison ndenge nini bakoyeba na ko marcher étape par étape ya ba opération oyo natina wana esengeli bango nyonso bayeba na kozala na langage moko ba argument moko natina ya ko défendre institution liboso ya cour constitutionnelle oyo ezali juridiction compétente pour na koyeba to ko traiter ba litige en rapport na ba contentieux nyonso ya makambo etali ba candidature ndenge asukisaki koloba. Président interfédéral, ville ya Kinshasa, ya parti babengi, mouvement humaniste pour l'éveil de conscience, mek na mokuse, mwana mboka, mutela maïle Christian, ye azalaki liboso ya comité na ye stratégique, azalaki bongo na commune ya Bandalungwa, occasion epesamaki pona mutela maïle Christian, aye bana kosolola na base na ye ya ba stratégie, ndenge nini makambo esengeli, eye bana kotambola pambate, tozali kopusana pene ya maponomi. Mutela maïle Christian azwaki maloba pona kotalisa ke azali candidat na députation nationale pona circonscription électorale ya Funa pe na députation provinciale pona commune ya Kasavubu na tina wana azali kolala pongite ye elongo na base na ye bazali kolukaluka ba stratégie ya ndenge na ndenge pona kosala mosala na ndenge ya kitoko tango makambo ekopusa na pembeni boye moko Mutela maïle Christian expliquaki vision na ye epai ya équipe na ye ya stratégie baje ya ba question et réponse pe ezanga kite nyonso ezalaki au rendez-vous équipe ya Mutela maïle Christian balobi ba telemi bakozala à la hauteur pona kosala mosala kitoko surtout que ba comprendre vision ya Mutela maïle Christian ezali vision moko kitoko vision moko ya développement pona district ya Funa pe pona commune ya Kasavubu na micro ya Info Lingala ye moko Mutela maïle Christian oyo bazali kobenga cerveau et Kemba expliquer. D'entrée de jeu, Nazali, candidat député national,
pour na compte ya Funa. Yango na sangisi bande konara nyoso. Ba leader d'opinion, il y a chaque commune dans les 7 communes qui composent district Funa. To mega ko solo là. To mega ko arrêter ba stratégie. To yeba comment nous allons aborder la campagne électorale. To ko aborder le lengni. To ko aborder nanani. Puisque retenez-vous, to lingi to changer formule, configuration, il y a bureau et assemblée nationale. Bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko ba stratégie ya ndenge na ndenge ezali arrêté pona kosala ke mutela maile Christian ayeba na kozala vraiment liboso vision na ye ezali vision moko ya développement, vision moko ya kitoko oyo mutu nyonso azali koyoka azali kosepela balobi Christian mutela maile azali vraiment bongo ekemba. Mardi, le Premier ministre Jean-Michel Samaye a fongolaki à Télécoula na Pullman Hotel, première édition du Forum économique République démocratique du Congo na Angola, kaka na journal wana de la sortie officielle et dynamique Jacques Ikung, kaka na journal Oyo Mokolo, ya mardi, le séjour, ya pasteur Jean-Claude Mumbwisi, kuna na province ya Mongala. Partenariat économique pour une croissance partagée nde ezali mama na likambo ya première édition ya forum économique RDC Angola oyo esali 2 jours mokoka, c'est-à-dire du 31 juillet au 1er août 2023 et pa wa ba expert pe ba entrepreneur ya bamboka oyo mibale ba développer pe ba réfléchir na ba sous-thème ya ndenge na ndenge totangi coopération économique entre RDC Angola, ba opportunité ya affaires, pe ba investissement, circulation, ya ba bien, pe ba personne, sans oublier ba question ya sécurité, pe ya ba frontières communes. Boye ba ke cérémonie oyo et fungwama ki officiellement et pa inaye moko numéro 1 ya ba warrior premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge oyo atalisaki importance ya ba travaux oyo et pa yuapi alobela kindenge coopération économique ezali kosalema kitoko entre bamboka oyo mibale ndenge ba deux chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe João Lorenzo balobelaki yango tango bakutanaki kuna na Angola boyeba ke forum oyo eza kotire ba origine ya souche ancestrale ya royaume Congo pe ya empire Lunda oyo eza ko contenir ba espace actuel occupé na République démocratique du Congo pe République ya Angola yango ezo marqué volonté ya ba des chefs d'État ya ko traduire expression ya ba des peuples oyo et sengeli ba vivre elongo ezo consolider coopération bilatérale entre africains nourrissant ba perspective ya bien-être collectif yango ezako œuvrer na émergence ya partenariat mutuel bénéfique na Afrique moko ya enquête pour na identité na yango bien que ezali séparé na ba frontière terrestre pe maritime na molai ya 1511 km yango ezali ko s'étaler na 5 provinces congolaises totangi Congo central Kwango Kasai central pe Lualaba RDC na Angola et sengeli ezala peuple moko ndenge numéro 1 ya ba warrior atalisi abakisi susu kolobake République démocratique du Congo na République ya Angola ezali ko entretenir ba relation bilatérale moko kitoko ba des pays o ezo posséder ba ressources naturelles ya ebele to moni bongo diamant cuivre pétrole faune pe flore riche na biodiversité, ba terre arable, pe ba ressources halieutiques et ko constituer base économique moko solide pour le développement durable. Boye ba ke première édition ya forum oyo et connaîtra qui présence ya batu ya ndenge la ndenge totangi bongo ba membre ya gouvernement ya République démocratique du Congo pe ya Angola, président ya FEC, directeur ya ANAPI, ba entrepreneur congolais pe angolais, pe ba visiteur ya ndenge na ndenge. Espace Roseline chez le colonel na pompage na commune ya Mongafula e yindaki na ndenge ya kosakana te pona oyo etali sortie officielle ya dynamique Jacques Ikung bosimba ke na bokambemi ya coordonnateur Gloire Mubikai nyonso ebandaki na mobange na carnaval na ba grandes avenues na quartier kuna na pompage
epai wapi baveni nyonso ya quartier Chikapa eyindaki ndenge kaka bino moko bozali komona bilili. Tomonaki pe tango bakomaki n'est-ce pas chez le colonel invité ya ndenge na ndenge bazalaki présent lokola représentant ya président Jacques Ikung pe tomonaki batu ya ndenge na ndenge présence remarquée ya interfédéral ville ya Kinshasa pour na parti politique babengi accord mwana mboka Brej Ingali Obama. Tomonaki pe présence ya comédien munene Ladi Esobe oyo azalaki wana pour na agrémenter bato assistance basepelaki na ndenge ya kosakana te. Sur place, Gloire Mubikai azwaki maloba pona kotalisa vision ya eloko oyo bazali kosala dynamique Jacques Ikung ezali nini expliquaki eloko moko na moko eloko nini bango bayi kosala pona bana ya ville ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo. Kaka na même occasion, Gloire Mubikai oyo azali coordonnateur ya dynamique Jacques Ikung akabolaki maputa epai ya bamama pe biloko ya ndenge na ndenge kaka bino moko bozali komona esengwe bamama ezalaki vraiment au rendez-vous pour na geste oyo dynamique asali pour na bango. On faisait la ronde de nous réunir en cette date à l'occasion de la sortie officielle de notre structure politique dénommée Dynamique Jacques Ikung, dont l'initiateur et coordonnateur porte le nom de Monsieur Gloire Mubikai Kayambala Petit Béton. Bosimba ke dynamique Jacques Ikung na bokambemi ya coordonnateur Gloire Mubikai baye vraiment batalisi déjà ba couleur na yango lokola ba mama ya commune ya Mongafula na district ya Lukunga basepelaki balobi ba mama ya ville ya Kinshasa mobimba bakosepela pe mikolo ezali koya nyonso ebandaki pe sukaki kitoko na ndenge ya kosakana te ba mama nyonso ya commune ya Mongafula basepeli na dynamique Jacques Ikung balobi ekende se liboso. Pendant que basali na nzambe ebele bazali kowela kokende kaka na mikili ya poto kasi ezali bongo te pona mosali na nzambe Jean-Claude Mombwisi oyo azali représentant légal ya communauté Nouvelle-Jérusalem ye atikaki ville ya Kinshasa akendaki na province ya Mongala epai wapi ayambamaki na ndenge ya kosakana te tango akitaki na avion na territoire ya Bumba botala bino moko bafidèle nyonso ya communauté Nouvelle-Jérusalem bayaki koyamba ye pi basali na nzambe ndenge kaka bozali komona bilili accueil ezalaki vraiment chaleureux. Bosimba ke mission ya pasteur Jean-Claude Mombwisi kuna na province ya Mongala ezalaki vraiment installer basali na nzambe na ba différentes paroisses na bango ya communauté Nouvelle-Jérusalem pe a visitaki bato ya ndenge na ndenge akendaki kotia ordre na église kuna pona mosala na nzambe eyeba na kotambola na ndenge ya malamu asukaki kaka na territoire ya Bumate akomaki pe ville ya Lisala akendaki peti na bonjamboli nyonso kaka pona kotelemisa œuvre ya nzambe etambola na ndenge ya malamu ndenge bino moko bozali komona. Visite pastorale ya pasteur Jean-Claude Mombwisi pendant 10 jours na province ya Mongala ezalaki vraiment réussite moko total ndenge ye moko a résumé mobembo na ye. Mangomba oyo eza na Mongala bana bamona tata okutana tosolola pona oyo etali musala na nzambe lolenge tokokota musango na baso ngai nazalaki kokanisa lolengo na mona kite boyambi bayambaki ngai etonisi ngai na esengo makasi koleka ebike bana bayambi tata bazalaki na esengo nga pe na tonisamaki na esengo na boyambi oyo namonaki mokolo ya kokitana ngai na bomba. Bosimba ke pasteur Jean-Claude Mombwisi oyo azali représentant légal ya communauté Nouvelle-Jérusalem ezali vraiment iloko moko ya motuya pamba te communauté Nouvelle-Jérusalem eza kaka na ville ya Kinshasa te eza pe kuna na province ya Bandundu pe ba province mosusu ya République démocratique du Congo bakisa na province ya Mongala oyo ye moko asali visite pastorale ekokende bisika nyonso même na ba province nyonso ya RDC même libanda ya mboka
communauté Nouvelle Jérusalem et kozala installé bisika na bisika. Merci Monseigneur Nanzambe Jean-Claude Mombouissi, bana province ya Mongala, basepeli na présence na yo. Mercredi, le chef de l'État a inauguré qui route qui monte dans la commune ya Mongafula. Kaka na journal wa to la ndenge seni a convoqué qui électorat pour na élection ya députation provinciale pe pour na ba conseiller communaux. Après un délabrement très avancé depuis Bahane Ebele, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé qui mardi 1er août 2023 na inauguration et à réhabilitation ya route Kindele Kimwenza o ezali situé na commune ya Mongafula. Route oyo ya 7 km et ko permettre mobilité à population kinoise en général Peba commune oyo ya Mongafula en particulier. Boyeba ke route Kimwenza Kindele yango ezali korelie commune ya Lemba na oyo ya Mongafula koleka na campus universitaire ya ville ya Kinshasa. Bosimba ke ba travaux oyo et se matérialisé na implication ya ministre ya infrastructure et travaux publics Alexis Gisaro na bokasi ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Absent na Kinshasa depuis batango moko pour na mboka États-Unis wa pepa kende kozwa soin la pépite de Ngaliema mwana mboka Hermès Muyembe bakisele la force et le caractère cadre ya parti autre vision du Congo AVC na mokuse parti chéri ya mwana mboka excellence Didier Boudimbu agnataki avec impact pe idéologie mabele bankoko. Les amis d'Hermès Muyembe se mobiliser ki ndenge boko komona balinga ko rater rendez-vous ET Pona koyamba la pépite de Ngaliema, Hermès Muyembe. Ensemble, depuis Collège La Fontaine, Mabina, Peba Loyembo, ezalaki konyata mananenga kosakanate, bakendaki korta, leka masikita, tina résidence naye, sous une forte ambiance ya mokwake, kasi lokola zalaka moto ya batu. Moto moko bien, azalaki kopesa mbote, na baye ye nzela, et bongo temo akomaki na résidence naye. Quelques membres structure naye, les amis d'Hermès Muyembe, bazwaki maloba, ndenge zalaka kaka, pona ko souhaiter bienvenue na leader na bango. Si maye moko azwaki pe maloba, pona ko apprécier, à juste titre, marqué attachement, oyo balakisi ye boya lobaki ko décevoir bango soko mokete la pépite de Ngaliema la force et le caractère Hermès Muyembe. En tout cas, on a remercié premièrement Nzambe, on a remercié le président de la République ainsi que l'autorité morale Nabiso pour l'opportunité de faire Biso ba jeune. Je suis très ému na accueil oyo population nanga base nanga ba réservé la kinga lelo. Je suis très ému. Na sepeni makasi j'ai versé des larmes. Na kendaki mobembo pour la maladie. Toyeba ite sona kozonga. Nzamba sali grâce na zongi en bonne et due forme. Et voir toutes ces populations m'accueillir de cette manière, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je suis très content. Quand on parlait de Ngaliema, Matuzara na place Mobando Chabiso. Mais nous commençons à perdre cette place-là. Et avec ma population ensemble, nous allons relever le défi et remettre notre population là où elle était avant. Hermès Muyembe, mwana mboka solo, moto etie Ngaliema mobimba d'accord na ninga kosakana te, akanga 4 kwa kanala, candidat député provincial ya Ngaliema, les défenseurs des faibles, Azana Bino Elongo, mikolo ezali koya kutu, ye moko lobia kokita na babase na nyonso. Hermès Muyembe, libanga veut dire alenda. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité qui chantier la construction et le centre financier de la République démocratique du Congo. C'est à Tieli Baklion et Airbus 330 qui vont national sur le il y a jeudi. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité qui mercredi de août 2023 chantier ya construction ya centre financier ya Kinshasa na commune ya Gombe. Président de la République akendaki kosala suivi ya misala oyo ezali réalisé sur place depuis Mbula Eleki. Lelo bayambi chef de l'État pour la deuxième fois na 9 mois après première visite oyo atalaki état ya avancement ya misala pe azalaki satisfait ndenge Tyran Mildon patron ya société turque Milvest oyo bazali kotonga ouvrage yango atalisaki alobi baza na plus de 90% ya réalisation inauguration na yango ekoki kosalema na décembre ndenge ye
alobi projet oyo ekopesa 10 000 bureaux au total pour un centre financier oyo ekozala constitué na 4 tours 21 niveaux oyo ezali dédié na ba ministère ya finance pe budget ba bureau ya gouvernement premier hôtel 5 étoiles avec 240 chambres ekozala pe extension mososo ya centre ya ba congrès ya 3000 places 3000 personnes mingi penza 1200 turcs pe 1800 congolais bango bazali ko travailler na chantier oyo ezali situé na espace oyo ezali entre ministère ya affaires étrangères Athénée de la Gombe pe palais de la justice boye tango ya visite inspection président Tshisekedi azalaki rassuré na ba condition ya misala ya ba ouvrier construction ya infrastructure moderne oyo ezali mbuma ya coopération entre République démocratique du Congo et Longo na Turquie après signature ya ba accord oyo intervenaki na 2022 na Kinshasa na présence ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Longo na homologue na ye turc Recep Tayyip Erdogan boye tango ya visite officielle na ye na République démocratique du Congo. Vendredi, Tobeta Kibongo Masolo et chef de l'État Ndenge Basolo la Kibongo na sous-secrétaire d'État américain Kaka la journal Wana de la Tsekmino Congo pour Christ. C'est passé la Mokuste. Le roi évangéliste international Jean Scar Kizamina Kibila Bazabongo na stade de martyr 18 au 20 août 2023. Kaka la journal Wana de la Tsekmino évangéliste Claude Kabundi Wale Saye à cause de la bongo na ve munene le 11 août. Pour la Kosukisa Mokolo ya vendredi de la Tsekmino centre pharmaceutique de Luo Zibango Bazako Sala produit Yakito. Sous-secrétaire d'État américain Victoria Nuland na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba personnalité au mibale ba beteki masolo na Itali renforcement et ba partenariat stratégique entre République démocratique du Congo na États-Unis na Itali plan sécuritaire chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sous-secrétaire d'État américaine Bango ba salaki état des lieux na Itali pe na Nairobi pe na Luanda diplomate américaine annoncé que assistance humanitaire supplémentaire ya USA na hauteur ya 48 millions de dollars américains pour na kopesa baninga oyo bazali ko souffrir na est abakisaki na koloba ete baza ko travailler makasi pour na kosukisa trafic ya minerai oyo ezali kosala makuna na est bosimba ke sous-secrétaire d'État américain ye a réaffirmé qu'il soutient les États-Unis na Itali processus électoral. Après président de la République Ndenge Ayambaki ye Victoria Nuland sous-secrétaire d'État américain ye akokuta na ba responsable ya CENI ba représentant ya ba observateurs nationaux ya ba élection pe ba membre ya gouvernement. Sango, ya CPC 2023, Congo pour Christ, avec l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kangadat Malam, du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, puis prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8. Quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Toro. Ah! Pour la CPC 2023, Gana Zangate.
bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal la peuple la sepela kinango bisa merci na Christian Kengebeni yazaki bongo na sima na caméra pe na montage concours rédactionnel Nadine Asson Jadine Malembe pe Naomi Wonda héritier Mapindemi à superviseur qui journal on ngala bino te pesa rendez-vous mokola lundi au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi